et Académie de la Nation. Bon, lelo na tokolobela suite ya leçon na biso ya bentija. Toza na scénario oyo esengi biso topesa résultat ya expression au 6 moins entre parenthèses 5 plus 2 multiplié par 5 tokangi parenthèse divisé par 5. Eza na logique moko il faut tobanda kolanda ntango tozotravaille na baopérateur oyo na C++. Na point ya mibale nalakisi ndenge nini tokokoma yango na programme na biso ya C++. Tokotia C out ndenge toyebi mpo tolakisa résultat na écran. Après tokozwa na opération na biso ndenge eza wana totie yango tokomi yango na C++. eloko mosusu faut remarquer awa eza ke bokomonaka signe ya multiplication eza étoile oyo, signe ya division eza étoile oyo, eza représentation oyo C++ eyebeli multiplication na étoile et division na barre oyo. Bon, soki tokei soki mpona korésoudre baproblème na biso oyo ya arithmétique na C++, il faut se rappeler na règle oyo ya Boltzmann. Règle ya Boltzmann eza boye. B ezali mpona donc lettre ya liboso ezali opération liboso tokosala. Bon, na B na Boltzmann tokobanda na B. Na B eza bracket eza oyo tobengaka parenthèse. Parenthèse eloko nyonso oyo eza na kati ya parenthèse eza eloko ya liboso tokosala tokocalcule na kati ya baexpression na biso wana. Après parenthèse so tomoni ordre to exposant eza eloko ya mibale il faut tocalculer to résoudre nano baexposant. Après avoir résoudre baexposant tokende na division eza oyo ekolanda. Donc tokosala babiloko nyonso oyo eza na signe ya division. Après division tokotala multiplication ekoya. Multiplication na division eza na priorité moko mais ekodépendre na associativité wana tokomona yango après na leçon moko spéciale mpona baordre ya baopération oyo. Après tokomona tokosala addition après tokosala la soustraction. Mais il faut ba soustraction addition eza nyonso na niveau moko mais associativité nango na expression ndeko eko déterminer nini tokosala liboso. Donc il faut eloko to se rappeler eza que division multiplication nanu après ça tokosala addition ou bien soustraction. Parenthèse na ordre yango nini teyaka liboso. Bon, awa ezali tozongi na expression na biso oyo ya 6 moins 5 plus 2 multiplié par 5 divisé par 5. Eloko nini tokosala liboso? Eloko ya liboso tokosala eza que il faut to résoudre biloko eza na kati ya parenthèse avant tout. Donc yango nde tosali awa tozwi biloko nyonso ya parenthèse mais to se rappeler lisusu que multiplication eza avant addition. Donc to multiplier 2 na 5 to trouver 10. Après tokosala additionner 5 na 10 wana ekopesa biso 15. Donc tokokoma na forme oyo. Après avoir kokoma na forme oyo toyebi que division eyaka avant soustraction ndenge ya règle de Moussa. Donc D oyo division eza avant soustraction. Donc tokozwa 15 to division par 5 to retrouver 3. Après tokotikala na 6 moins 3. Donc 6 moins 3 et kozala réponse à suka 3. Donc oyo ezali mpona na ndenge toresoudre nani na biso oyo expression na biso. Mais sikoyo tokokende na dev C++ mpo tokoma yango na C++. Bon, tokomi na kati ya dev C++. Eloko nini tokosala na dev C++? Tokocréer file ya sika tokende na new nde tosalaka toujours. Tokende na new tokende na source file. Après tokobanda nano kosauvegarder fichier na biso. Bon, tonakobenga yango ls totie underscore. Après watch underscore donc on leçon ezali 1.5. Après tokobenga yango leçon ezali 1.5. tokobenga yango na expression totie int mpona integer. Bon, eloko eza important eza extension ya point cpp mpona compiler. Bon, totie extension. Après avoir kotia extension tokobanda nde tobandaka baprogramme na biso nyonso ya C++ ndenge kaka tosalaki na baexercice na biso misusu. Ok, tokotia h wana signe h na nani. Après totie include tobandi tokomi iostream
on peut aussi te expliquer pourquoi aux ali parce que tu as utilisé cout. Après tu retiens include conio.h et ça pour na get na biso ndenge na expliquer déjà ça pour na console et là tu appuyer sur enter pour programme ceci là. Ok, donc on a using name space std. Après tu as int main pour la fonction na biso ya main ndenge tolobaki mpona baprogramme na biso nyonso oyo ya console to baprogramme na biso nyonso oyo bandako zala exécuter na tableau noir. Bon ndenge il faut to return 0 ndenge kaka tolobaki en général. Après totie get na biso mpona écran ezela biso to appuyer sur enter. Bon, ce qui est important il faut totia opération na expression na biso awa ndenge na expliquaki na présentation na biso. Donc expression na biso ezali 6 moins 5 plus 2 5 plus 2 multiplié par 5 après divisé par 5. Bon, sauvegarder programme na biso. Mbalo on a appuyé sur le bouton où il y a compile run, donc il faut compiler et faut exécuter en même temps. Donc ceux qui programme problème les autres aux erreurs, ce problème les autres et faut exécuter comme ça sur réponse. Ndenge na expliqué qui avant toujours la réponse est à la 3, na ndenge to pesa qui explication la présentation na biso. Bon, alors toujours compiler programme. Tous la voilà. Après avoir compilé le programme, on que résultat programme Nabiso et PC3. Bon, on a appuyé sur Enter pour na console. Après avoir coupé la console, ndeka bomoni et ça selon explication, on appelle ça qui na la présentation nangawana, on partie de la présentation. Donc na ocha na exercice na poste. Donc bota la exercice, bossa l'exercice c'est très important parce que sans exercice, vous avez un problème à comprendre madame parce que compréhension ira bien avec tant que vous pratiquez na exercice. Et puis par programme on sur nazo comment beau compiler beau exécuter on peut na machine. Bon na koloba na oza sumu la imingite na kopesa bino au revoir de la nation, vous na leçon mususu oyo kolanda. Ok, otika madame.